Wauta maison mère aboya wera. Wauta maison mère. Oh yo peno sa chargeant na bango. Le pe bazonga pe na nzela. Beba msuda bazonge pas perdre. Au moins te koloba esubwe. Batanga kaka ngai na sa chargeant na oyo. Au moins te kazonga na nzela. Tokoyeba pe ça pe ka bien. Na telemela Didier Lacoste. Na telemela Pape Hervé Gola. Na telemela Kene. Na telemela Deplique. Bato tu na otango baboya Vincent. Na telemela Robino Mundibu. Siko tala na bato wana na otango. Yo eba Robino Mundibu. Natikala Opheline soki oboyinga ye nani mosusu akolinganga salisanga ye pitié okobima na tongo kozonga na minui bakwiti papa na tuna okotuna te soki osali bozoba ye nazwi mosala ya kolongola liboso bakotune pananga nabandaka bien nabandi bien basepeli pe après ce que na koma kuti ba place na comité na imba onka mutie Vincent na okinga akati abia sala sko elo na omoko nde era apienga mina sala elo na ngamoko allez na beti plan na ngamo boy na comprendre ce côté nga na za des voix mais comment eloko na ngamoko mena yemba ngolikolo dans likolo na yemba ngamo na comprendre teti na yemba na tenor wana batu ba olela kuna babi voezo bimate eza Marcy Single na beti 4 titres on est comme déjà album sur les 4 titres il y a Marcy Single et comme vraiment album pour ces 4 titres c'est déjà beaucoup eza album c'est tout bien album eza Marcy Single nga son beti album fona beti ata ba 10 chants ata ba 10 à 7 8 donc oya sous des comme d'amis balé comme des pluriel et berlé et comme des belé ils ont déjà sur Maxi Single pour Maxi Single les amoko yo c'est da 4 titres dans la série 4 titres mais na bien comme son album bon tout son album tes album tes parce que bandi pe carrière solo na yo pourquoi pas ko chango gamba moi album ba tu vas découvrir Hardy Caresse Petit ou Rambala Mongo. Bon, quand journaliste, au moins, il faut que l'album. C'est qu'il faut compléter na banze musique. Pesa micro, mama yemba, le papa boaka. Micro, mama yemba, le papa. Allez, sikia. Mbote Badeko Balandi, DKM Flash Télévision. Bienvenue dans l'émission Nabino Pyramide Culturelle. Avec votre humble présentateur Christian Tongo, le tenant de la presse, qui est devant vous pour présenter cette émission. Je dis un grand merci pour la confiance, la fidélité. Au besoin continuer toujours comme ça là, la chaîne Abino Ndeng Boza vraiment qu'on s'abonner, ça nous fait vraiment énormément plaisir. Alors, na PCBino Penza ba salutation, bana Belgique, bana France, bana Canada, bana États-Unis, bana Mokili Mobimba, au besoin vraiment scotché branché. En train de suivre cette émission Pyramide Culturelle. Et je souhaite aussi de joyeux anniversaires à celui qu'on appelle Jean-Pic Solution Kabouya. On a fêté l'anniversaire na Lelo et na tombé penza ba mbotama elamu Jean-Pic Kabouya Solution. Lui c'est la solution. Solution à Mambonio surtout et ça la pas Jean-Pic Kabouya. Que je salue et je te souhaite aussi que du bonheur mon frère là où tu es. Et je ne peux pas commencer cette émission sans pour autant dire aussi un grand merci. Celui qui est derrière la caméra, lui on l'appelle DM. DM c'est Dieu merci Mayemba. Coach, il y a un réalisateur Nyon surtout. Les Mbingazor, il y a un réalisateur Nyon surtout. Un bon tonton, il y a un réalisateur Nyon surtout. C'est lui qui assure la réalisation et la forme de cette émission Pyramide Culturelle, sans oublier David Kanyama et son épouse Mami Kinda, le chef de l'entreprise, depuis Dallas, Texas, aux États-Unis. Alors, sur ce plateau, je reçois pour vous aujourd'hui un artiste musicien talentueux, Openatoko Betane Penza Masolo, Lelo, Masolo Wenge Musika Maison Mère, Masolo na ye moko pe ya single na ye oyo tiko bima wa depuis le 28 août ndepena na zwa ki ye to partager plateau ya pyramide ensemble na ye et je salue aussi
celui qui est à côté de DM, hein, lui c'est mon pote Jancy Ndindir, qui est aussi à côté de la caméra pour suivre cette émission Pyramide culturelle. Non, l'Ingaïmro vraiment à se présenter. Dieu merci. Fongola déjà invité dans l'Aïe, internaute Bamonaye, va découvrir Penza pour Balobi Mikolo et Pendant Moutou. Moro tenait bimité mais yene mutato bamba tu moro te mikolo yo. Voilà, le roi de Sikia de la forêt Sunga Mwana. Wana pendeza slogan na moro mikolo yo. Bonjour et bienvenue dans cette émission Pyramide culturelle. Bonjour, grand journaliste. Boni, santé. Santé, pepele donc, nandenge ya Sikia, et puis nandenge ya Dieu tout puissant de la forêt Sungamon, et puis nandenge moro tepe lissus. Voilà. Santé, pepele vraiment. Batu baso landa yo, bako yeba, kombo, ba yeba artiste za benanani. Bon, batu bo landanga partout dans le monde. Oyo azali Hardy Caresse, Petit Weranson. Ba benganga na kombo ya Hardy Caresse, Petit Weranson. Wana ezali kombo oyo ye moko papa Niko Bwa Kongo. Place azali nzamba batelaka molimo na ye. Papa oyo aforma ngai na kati opération Dragon, mais esprit ya Igwe de la Forêt. Au coach ezalaki Igwe de la Forêt nde azopesa ba papa na ye ba ne noko na ye ba makambu perio kende sala banana boye po kolisa banko ya mike bapesaka force na maison mère équipe A. Donc kombo na ngeza Hardy Caresse, Petit Weranson. Hardy Caresse, Petit Weranson. Ouais. Ça fait combien de temps Oza Pembeni ya Weranson, Oza na kati ya maison mère? Bon, on a bêti 7 ans na kati ya ndako wana maison mère. Na bêti vraiment 7 ans. Biso ozalaki ba soda ya Igwe de la Forêt. Oyo ka opération Dragon. Donc opération Dragon et kimisa ba kebele na ba kermesse. Papa Pazata zana mikili mais biso to tikali awa tozo bunda na ba orchestre minene na Congo RDC. Ozalaki nde biso opération Dragon. Donc na bêti 7 ans. Na 7 ans wana na zape na ba camarades. Ope bazaza na ba orchestre mususu ya ba père na biso ya ba président mususu na zape na ba massa mususu bazana ba mikilio na beta na bango pe basala ba kombo awa ndeti banani lobo sala na bango. Bon nazaka na massa na ngai nanu drummer ya Ferre Patrick Batara numéro 1 nayebi ke Papa Hervé Place azali ayebi makambo na oloba numéro 1 na ye pe na drummer na ye Patrick Batara tozala na ye Mabuma Bass abeta peka epa Papa Hervé Ferre gola Mabuma Bass tobeta na ye na otali su ba ndeko ni susu donc bazebele Kojak de Mick oyo akomaka na équipe A po biso ozalaka équipe B oyo akomaka na équipe A Kojak de Mick na beta na ye boye podium moko donc nga nazwana bambata Papa Niko Bwa Kongo donc na bena bien formé na maboko ya Igwe de la Forêt. Depuis opération Dragon, parce que tu as eu opération Dragon, et Kangaka, Penze Kangaka, maison mère, opération Dragon, Kangaka. Mais comme il y a Petit Wera, ils ont vraiment un peu étouffé. Je ne sais pas. Et c'est là qui dit à quoi? Au Bimaka Penze, il va découvrir Kayote. Pour le lobby, il Petit Weranson. Bon, pour nous redécouvrir, nous artistes. ezalaka na oluya tata nzambe omoni opération Dragon tozalaki belé tozalaka pene belé komba Petit Wera wana esonaka te parce que mpo nazalaka na kombo ya Hardy Caresse na bamaso bayebi kolongwa na ngai opération Dragon na longwe na ye sikoyo na pale mpo na pema nazonga esusu maison mère ponga asala test na ya nazala da na opération Dragon na longwe nazongi pale papa ni kwa kufi tozongi na biso ba pale bamasa ba panzani na bitelo kwa na lotara papa na Igwe de la Forêt nga il faut na emara na wera na bina na wera sika moko nazonga sous deuxième tour l'équipe A pe nasko na sala test grâce à papa nanga ingénieur Jean Kikita il est pas zaté place Jean Kikita Jean Santerre merci wana papa les propre donc yende papa leg na yo papa leg nanga propre yende mutu apesanga bena passe ya kokende ya kokuta na boetina 20 na sala bena test en équipe A mais na rata et puis ko raté na test na Igwe de la Forêt simba mutu donc nazana na opération Dragon
tobata maka par rapport ya bandeko na biso bazaka numéro 1 na maison mère pour reverser il faut 20 na yiba yo pion amati so mwende de mic Kojak abanda yeba na te biso na opération Dragon azara chef d'orchestre na biso to banda benge de mic Bombo Kojak Bombo Kojak mais elle a commis une équipe A où elle a tilzé na mayele na pe na formation na ye azumba mo kombo a changer na kombo apesi Bombo Kojak mais ayebi place azana on a témoignage benza Bombo Kojak pa pesa makambo apesa makambo donc pour pesa makambo il faut yana nuana na équipe A biso nyonso nde tozana opération Dragon ezana muto te wa bimisa ki mutu boye baye ben na comme rien batu baye ba biso ka ba chege à la samba baye ba bureau maison mère mais na ba commune ndeti mususu mutaye ba biso ya te ndeti masamo manyoro frites aye pa ya ko yeba na era mati mais tozalaka na ye tozalaka na une opération Dragon mais wera comment reverser na ba rep obundisela ba brigade sarba ne kombo ya manyoro frites ane sali nini wera fuli ya mapesa ngo sens donc na sens wana na Dragon tu yeba gite mais so to yé une équipe ande play to yaka nde o découvrir Hardy Caresse Petit Wera ensemble na ba tsoko kombo na Petit Wera ba kombo Petit Wera ngana lota nga na ndoto na lali na zolo tesko ndie mutu moko azolobela ngai vraiment na litoi alors ba Wera koma mwana mobali wana Noël Makanda bimisi bato belé mais comment batu ba ondima ete na ba musicien oyo ya ye moko bazo finga bazo ba n'importe quoi mais so totali lelo bazara na ba kombo te lokwa ndengolo ba biso ba Hardy Caresse so tu eba Papa Hervé Gola grâce à Wera Didier Lacoste tu es bien grâce à Wera ba eba bango na ba quartier na bango mais un monde de découvrir bango grâce à Wera baba Bindombe ba ya Jackie Molopwe baba Bill Clinton ba Seleo bango nyonso wana grâce à Wera so tu eba kene banani tout ça mais bazoboya papa wana na bandeko mususu o baboya papa na po musu bandima na bangoye bazoboya siko yango moni nzamba talaka ki habité il faut na pesa mona vision pesa nga komba bia yo bima mama na komba Petit Wera ensemble wana yemo Wera te wana nde na lala na vision ngo mona voilà bima na komba Wera ensemble ba tout o baboya Wera yo telemela changer bango telemela bango yango mo epeke na signa bango na signa bango tout kaka obima boy komba Wera boy na sala ba émission belé ndeti ndano signa ka epenza obena temla Wera yo Hardy Caresse Petit Wera pour s'en charger na ye ezala ndeti émission ni wa uta maison mère boya Wera wa uta maison mère yo beno s'en charger na bango le pe bazonga pe na nzela ba msuda bazonge pas perdre au moins te ko loba esubwe batanga kaka ngai na charger na oyo omonte ka zonga na nzela tokoyeba pe ça pe ka bien na telemela Didier Lacoste na telemela Papa Hervé Gola na telemela kene na telemela Deplique bato tu na otango baboya Vincent na telemela Robino Mundibu siko tala na bato wana na otango yo eba Robino Mundibu Papa Hervé tu ebara na wenge 4x4 mais tu ebara ke moi na bango boya suka faire rigola mais a rêver ça pena Wera benga satellite nani boye na ba niveau mususu donc bato wana ninga telemela bango même Lobeso na telemela alinga bunga kalatia o Wera fongola ya ona tuna na bi Wera koma nganga onani nga mutu nyonso a telemela Wera eza ba mise bana maison mère ezala ba mission ba libanda do Wera kamane mutute afrina pe mutute Wera ba dire na ndenga lobaka wana Wera okango no ndeni grand journaliste Wera okango ndeni mutakanga muteza nzambe est-ce que Wera za nzambe ya milimo na bango po nzambe ne mutapesaka yepe mutu a pompaka yepe mutakanga donc nzamba ko pompengo mo ndenga Hardy Caresse ne azabu donc on sentir déjà nzamba ko pompenga donc na siki ya dia tout pour ça de la forêt sunga mwana on sentir déjà que nzambe a pompenga mais batu boye bana bango te changement total et kota donc nzamba pompaka kangi pe Lobeso e moko azana ba défaut na ye eza kotambola pe ya mutu aza psycho lelo Lobeso aza kuna aboma timola mabulu ne kuna na este kuna mabulu aboma timola mabulu na este Lobeso mabulu ya nini kasi azoluka banini babenga ngo banini ba diamant mabulu ba diamant basala banini
akoma sa lobeso azani na Ituri so na Uganda so batu yebika kenda poto kenda soki wapi lobeso afanda kuna obeta ba concert kuna afongola kuba mabulu ne asala ba makambo na ye lobeso azaka na ba carrière à diamant akanga mane kuna obeta na ndule na kuna lobeso aza kiteti ne mteboma bango na pressé moi ma esenge bazala kimia nga vraiment nazaka jaloux na batu bafinga pena papa na exaucer na gladi donc nazaka pena jaloux makasi grand journaliste so moni nga na fandi bo na telembo eza grâce ya nzambe pe grâce à wera nga na beta disque te mais na vivre na banzembo a wera son arolo ba pe web sa pechana abeta su banzembo na ngate na obeta te mais nga na ba concert na nga nyonso na betara na beta interprétation ya Igwe de la Forêt yango sombela nga ketch yango sombela ngelamba ponga no na salité o ya ngani na sali yango siki ya die tout pour ça de la Forêt sunga mwana voilà nzembo nini oyaka nango première fois na test na Zamba Play nzembo liboso yembaka na test ezaka nzembo yo tango lingaki ngai nazalaki nano mwana o nano nabotaki te pe nabotamaki finike oye kokosanga oye koruyenga na libala okamatinga lokola rido na yo ya ndako ngana bimaka te bobele esika otikaka nga natalaka bana nasalelaka yo misala ya ndako linganga malamwe écoute ma chérie je vais te dire une chose zéro papa na mama bakufa na volcan ya dira bongo natikala ofeline soki oboyinga ye nani mosusu akolinganga salisanga ye pitié okobima na tongo kozonga na minui bakwiti papa na tuna okotuna te soki osali bozoba ye nazwi mosala ya kolongola liboso bakotune pananga ngana kosala nyonso mpo na yo monamu elengi ya libala bolingo pe tendresse ndenge yo kosalisa ngezali mokano na yo do mwakale wana nzembo wana mwakala nzembo wana basénateur na badepute bayambaka ngo nde nini bayambaka yo nde nini ntango oyaka test yango wana pena obeti nzembo oyo bayambanga na esengo na bandi yango na bandaka bien na bandi bien basepeli mpe après ce que nakoma kuti baplace oyo nakomi te nayembango kaka mokie 20 oyo nayokinga akati abi esala siko eloo na yo moko nde ere apienga ami nasala eloo na nga moko ale beti plan na nga moko boye na comprendre sikoyo te nga naza deuxième voix mais comment eloko na nga moko me nayembango likolo donc likolo nayembango nga moko na comprendre te ntina yemba na ténor wana bato baolela kuna babi vo ezobima te nga mo sikoyo ple na fandi na batémoin nde naoyemba naoyoka sikoyo ke naoyemba mais naosanti ke nayembi likolo boye nde nini mpo na banda kotravaille na masa na nga mo boye tobanda mpo obetane kuna Mystero solo Mystero azalaka accompagnateur nde na ninganaki eteste nde nabengaka ye na palais tozotravaille na ye ye kuta regrete bisinga yaya me makambo tosala kosala makambo oyo te nde nabiyanga mpe na comprendre te nde nazongaka wera kati abisala yayo na mati likolo bongo 20 na kati ayebisinga abitelema mopanzi boye nde naaki mpe na telemi mopanzi ayesinga kokita te telema wana nde na telemi tiere mo boye yebi kaka wenge ndenge ezalaka maître ninja telema akita na se telema na se nakiti mpe wana na telemi nazalaki na mwa baregret trop mpo nga nakenda te certain nde bamisu bakendaka akongoli bana quartier na bango te nga nakenda na mosala na ngai oyo nayebi nake naluki bulo na ngai bato mpe baza kuna bazaka bato ya quartier na ngai po musique ezalaka bongo mpe soutenaka mpe toyeba yango na maison meraki bongo soki eteste fo base na yo soki oza ya cangu mona bana cangu mpe na baakompagne yo soki mpena mwana ngaba bana ngaba baakompagne oyo ezalaka mwa rythme wana na maison mare oui ezalaka rythme wana na maison mare me bato oyo tu basala bongo ere papa découvra bango amona bango ke baza pamba
a découvert bango comprendre que baza pamba yango moni ye moko Weranson abanda lisu ko former bango tellement lingaka bango amona ke bamsu baza ba vrai ba jo babinaka bien po wana a Michael Jackson et pas na ya a showman yo linga bina bata show yango moni abandaki ko former bango ti baye ko bima musala ba kenda lukango ke yo moko po bato baza kuna pe baza bandeko na po ande na bimisi siki ya bo so to talibé na commune na biso siki ebeta mate so ebeta mate pona nini ezobeta mate po parce que baza na ondima te na ba artiste oyo baza na bango na commune na bango ya ngaba makala kondima na bango ezalaka moke yango moi to largue yango mais so na biso na memio na changu to continue kimbuta oyoka siki ezobeta so na biso na kilo na matonge to continue na couloir oyoka siki siko ide siki yango ezapena nini. Bon, ida siki ya wana eza lokwa na côté recours moi pas tata Nzambe pe et pas Igwe de la Forêt en tout cas na linga Weranson mingi asungi yo pe pour na siki ya de la Forêt sunga mwana est-ce que na siki ya de la Forêt a chepe maboko na ye a pamboli yo pour siki ya pe et pas fuka. Bon, en tout cas, on a bêti vraiment loko oyo, non a coûté na perte. Na larga kango, ye azalaki déjà, azada na Paris déjà na Londres, azalaki na Mikili. Mais nazalaki na staff net, azalaki na ba maître Mao, bayaki koyamba bébé na bangwa sika le 28 août, siki a dit tout ça de la Forêt sunga mwana. Non a coûté on a perte, banda na bimise loko oyo. Nazo luka moyena kutana na yembe mama nanga si de jimampata bambote belé mama nebi ke mbele komela rayo mama tike ngate atana banzela ba pray mama n'exaucer na gladi ma pasteur atike ngate na nzela ba prière mais kutana boepena na père non na kutana père te mais nazo senga rara na Nzambe wa pesa inspiration na ya kobimisa siki ya Dieu tout puissant de la Forêt sunga mwana eza maxi single eza album to nini surtout goyeba eza maxi single na beti 4 titres on est comme déjà album sur de 4 titres eza maxi single te et comme vraiment album pour ces 4 titres c'est déjà beaucoup eza album c'est tout bien album eza maxi single ngaso na beti album fona beti ata ba 10 chants ata ba 10 à 7 8 donc sur des pommes d'amis balé comme des pluriel et berlé et comme des berlé ils ont déjà sur maxi single te pour maxi single les amoko yo c'est da 4 titres on a 4 titres mais na bisi comme son album bon tout ton album tes album tes faut bandi pe carrière solo na yo pourquoi pas ko tchango gamba moi album ba tu vas découvrir Hardy Caresse Petit ou Rambala mongo. Bon, quand journaliste, au moins, il faut que l'album, c'est qu'il faut compléter na ba nze mususu. Au moins, il nazo sala makambu oyo, na ba Fox nanga moko na ba Ed ya ba vio ba sunga nga lokola ve nanga accent biliki kuni, bana changu bana dipoko. Ya bino ye wana bana nsele. Ya accent biliki kuni papa na gradi kuni ye wana, ba ve nanga na ndem ba sunga ngai lokola ba papa na ngai Edi wane mungamani. Bana ya Bandunduville. Ya bino ye wana bakota idio fakuna donc bakote ya gikwiti edi wane mungamani donc ba père nanga basunganga bangwana na mukio bapesanga yango moyi na sala ba œuvre wana nazana on a producteur te waya koyeko sunga ngai azana ote lokwa ba ya dadi ya Nzambe na kati ya Luanda yo pe ba merci na yo na ndengo soutenir ngai na ndenga muke lokwa ba Gédéon ya Makushi donc bandeko na ngana basunganga pona moi 10 francs ya studio moi ni nazana producteur te on a reloué na bet album mais producteur no munene déjà déjà Weranson comme déjà Weranson wana c'est déjà une production oui nabi producteur tu portes le nom de Wera Petit Wera oui nabi producteur de mon Petit Fali t'aide de mon Petit Fali ma munio surtout ya Aigle azanga t'aga Petit Fali siko yo siko Petit Wera. Donc, il faut ça, Weranson du roi de la forêt. Donc, déjà, son nom porte déjà une production pour toi. Merci vraiment. Merci, grand journaliste César. Et le Romoro Bimi César Motuya Makas. Yango moi nazo senga na bana maison mère. Bande konangai OP, oza contact na père. Ponga bana na longwa la samba. Banda pe to kutana na père.
Donc tu l'as beaucoup na bino na de ya papa na ngai ingénieur John Santer. Non to kutana te mais nazalaka na ba musicien maison mère, ba porte-parole na ye nazalaka na bango ba sankara de kunta ba pi Roger mwana mboka, ba bisangaka ba bi vie nsone ayoka kayo. Malobara ke pechango ne ba gaete mais vie ayoka kayo. Omoni ba wera bazada ba icône. Aza mutu muneni. Ye akoluka te ke msusu. Ye aya penepene na ngai ngande ifona koma pene na ye. Alors pona ko koma pene na ye bana maison mère boza partout dans le monde. Ba contact na ngai air journaliste tout na nga na kopesa bino bo lukela nga lidusu moko boye na kuta na Vincent na kota ana na sola na père ndenge grand journaliste lo baboye pona za na makoki te. Ndegu na beti single onde bimi boye. Il faut na sa ba clip. Ba clip ba senga mutuya. Donc clip moko ezate. Donc il faut na sombela ba musicien bilamba, na sombela ba danseuse bilamba na ba musicien. Ba titre nini eza na siki yango tozwa ba titre ndeti nini? Bon eza titre ndeti nzemu na embeli venanga accent biliki kuni national de jeunesse. Le beau sal sarabatu bakata rangote. Voilà, c'est l'absolument instruit nango tozwa chaque titre sali na be extrait nango pour que tu peux banda déjà ko consommer ngo o sala live Billy Kikuni accès sala moi extrait wana penza et sala bien sika zali. Merci vraiment. Titre nango nini? Titre nango eza Billy Kikuni kaka donc yembeli Billy Kikuni. Voilà. C'est parti bande ko balonda biso bena ba découvrir ngo moi petit morceau wana. Etenya lindala la devalopango motuna mosika feti tomatanga proche moninga verite oyeba Billy Kikuni mokonzi ya changu bozoluka kaka malere nanga Billy Pobo baby sa repita swa jeunesse na changu Mondela sala ki montre toyebaka ere Tanga bakoko na biso batalaki ere na moye sikoyo tango ya Billy Kikuni Nzambe papa yoka ngai mwana na yo Billy Kikuni motema malamu papa loboko epesaka bato bakataka ngote Billy Osunga kabato kipake kolote accent Ozala mukongo muluba mungala mushwaili muteke. Voilà titre ya Billy Kikuni. Après ba massa ba yaka na ba vocal, ba musicien nga na pesa bango ba vocal. À part Billy Kikuni tozo sonini. À part Billy Kikuni générique ya siki ya Dieu tout puissant de la forêt sunga mwana. Wana déjà générique. Wana pena to kata na to toka vraiment. Billy Kikuni pena beta on a seben. Donc na code sango na seben ka ya siki ya wana po eza chant ya ngwasuma ya agwaya. Et troisième titre tozo nini? Troisième titre nde batu ya koyembela no ba monani te. Ya omwe na tiki de chana no na studio na bombi yango po na sala ngo ba maquette na tiki yango. Donc 4e P zate. 4e P ezati po avant tout ce que nous soka na DK. Te batu boya. Faut batu nde baya nde na sala émission na ebiki eza partout dans le monde. Émission batu balanda yango fort. Na kozwa pe producteur pe habite no produire yo. Yemba banzema oyembela mutentel po nzembu ifo yembela mutu to sa musique potolia mais loyebi ke musique ngo mi passe ya hardi to le banane musique ngo mi passe to ba se imposer to yebi est-ce que yo na terrain wana koti wana o supporter makambo ngo bono supporter makambo po parce que ngai nde na abwe na botama na musicien ngai soko tuni nga na mwana makala naza mwana makala naza mwana lemba naza mwana ngaba do ba site sana nyosu na tangeli yo eza ba place o nga na kola père na nga mère na nga za mwana makala père na nga mwana lemba donc commune o soko tamboli ngaba makala lemba ba yebi soki muziki ya osala ana eza banda bo mwana ngaba na beta muziki banda bambunda muziki ya flocor ya mama belelis ba muziki wana nde o biso to banda ko beta yango banda bo mwana ba oncle ba yo zwangai na obina fort tina koliba ba concours de danse na longo ba concours de danse na o moyembisa nga na yembisa na dirija pe ba tutina ba église
donc naza pena na elo mo boye musique o anga eza musique ya Nzambe donc so na koti na kati ba masana na kati ba viana msusu na obanga na ngati mais musique au dirigeant l'église yango te ozo sa lelo pour le eza beta succès lève les mata siko ebele beta succès lève les mata nayebi siko ebele o basala ba ebele basali ba succès yango nayebi so ebele o basali ba succès ya ba 2 mois 3 mois une année siko ba bimisi ba biloko bazali o yo lo bana o tangeli ngana musique beta po dana beti sikia ezela ka de la forêt sunga mwana na lela ki déjà ba clip na be émission tout na sala na lela papa asunga ngana ba clip igwe de la forêt na zana makoki te papa au mona siko Fox ya mwana igwe de la forêt ko biso toza ba croix rouge o to ya lokota ba bibembe ya morote po morote pe ya kalati to ba bibembe nyos papa beta ba morote alata kimono alors biso siko ba croix rouge eta cardi caresse petit wera to epoto lokota bango nyos na ba succès na ba kisa mike to beta ne miziki boyo te musique ngo za peka kisi na iso musique ya kisi nani iso musique ya kisi bien ngote eza na batu msu bakota na bango kisi eza pe na batu msu abeta musique ne a concentra a bomba ma place moko boye place en place ni place o ka batu babombaka o ka nzamba babombaka batu ba chef coutumier no pe ba ko bomba yo bien ngote yo ba koko te na famille na bino mais le lopo makambo pesa ma fo solo la ko solo ndeti nini ba o siko ba solo la beti ba biloko ya ona tunyo bazabi ba o ba solo la ki ona ba beti ba biloko ti bazabi ba sikisa ba 3 mois ba 4 mois c'est aradi petit we raebi sika batami mais on lo babo on signé bitumbana même so que tito ko ma décembre siki ese bimaki mutu nyonso alinga zwango na kopesa plateforme na ngai ba kolanda siki ba ke zwango tito ko ma décembre ti morote bima nayebi soki osenti ke sikia Dieu tout puissant de la forêt sunga mwana elo na oloba no Dieu tout puissant siko na aleki force Nzambe mokili mobimo na aleki force Nzambe moi te bango basala ba succès mo boya ba ozwi succès moi kisi mo boye oyembi no likolo binisi bato basali te biso toza mpona éduquer masse ya peuple congolais ya monde inspiration na Nzambe akotisa biso eza te mpona kobebisa génération ya bana c'est que yo pesa na sikia o ezala te mama Deborah esina bwaki miliki na bibero simba yango kanga yango efina yango fioko simba yango ya nowelengi ya matokangi yango fioko simba te jede ya makushi dikese bayaka mukonza kule maona matongi ale sikia ale sikia na Congo Brazza sikia na Abidjan sikia kuna na Amerika pio le club nangwa suma pio pam oningana kate bouja kate oningana kate oza suspect on créer batuti ya nani on créer batu ya nani ya mutu aboke na majabu dem ya nani ke Manase Sinda wana kira bata Manase Sinda te o carré wana kira bata Manase wana kira bata Manase yenda zui ya ngonde awa tika bugo wana sikia wana kira majabu papa wapi wana kira majabu wapi mais comme ndeko yiba boy ngabilo nyonso na bwakana na yibati ngamne ebiso yende Manase na nda yibi ngana ebiso na yebisa autant avant sikia bi mama jabu de beta ki déjà na yebisa autant biso te mais oui avant sikia we ban mama ki o te beza Manase Sinda dem bongo te yenda zui yango kozwa eza ya Manase Sinda na bwaka ngo tina ba droit d'auteur epesa mawa droit d'auteur toko samba na ye droit d'auteur yende kuta samba na nga po na biso batemo na nga baza oningana te obushaka te oza suspect ya Manase Sinda siki ebeti 2 ans oui majabu ebeti combien d'années bande bandi na Congo Kinshasa biso to bikiro onde na majabu te to yebi ona majabu témoin na ngai ezana nu ingénieur Litasi ve na ngai ingénieur Litasi siko zali na peso mbote na famille nyonso tuna sikoyo ingénieur Litasi na banda ko préparer sikia na studio na ye ebeti combien des années ingénieur Christian oui Christian Litasi tuna ye tuna ye tokende akoloba na oki abi
garçon wana abandi ko préparer loko wana ça fait 2 ans. Si on a 2 ans na bandi ka ko luka ba mbongo mike ve simba mwa boy na koti na zuba ministère tokei. Ba cri nyonso ebwaka ba animateur na nga ba bwaka. Eza ba cri na nga musuku ba cri musunga mo na pesa bango. Ngande na yo bwaka siki à partir sikia. Oninga na katiana kutu mama na ngai ata masa na nga la montagne wa beta pa na quartier latin et pas papa na nga Kofiolo Mide. Ya yebisu sa crio. Oui, na kolo ba kunde crio yo ninga na kate wana e bima ku inspiration e bima na église na biso. Ponga asambela na mupe na zamuta mupe na catholique na Notre-Dame du Rosaire. Inspiration ya crio wana e bimela na Notre-Dame du Rosaire na zwa yango nde na tala ke na bi eloko eza bien. C'est comme pas manasendeni. Te yenda yibi yango. Ayibi yango ina ona majam. Tu dis no plus one, ayibi yango neni. C'est que y a pas appelé Notre-Dame du Rosaire. Ayibi yango neni. C'est que pas Notre-Dame du Rosaire. Ayibi yango neni. Na ko pesa exemple moko. Webi eloko mo boyebi na fila ayemba na nzemu ne mo boye. Amuto salina yo ezate polo biokende bébé na bonanga na koma mitelengano eloko wana eza masa mobwe abwaka pe masango trezege nzanza masango lelo na ebita changer ba parcours na ye tozalani na orchestre mobwe ya quartier to banda ko beta ya masa mobwe va Vanson tozala ngakute na yoke eloko wana na bi eloko avavat nde na yo comprendre na bité ezalaki eloko avavate ze eloko ya masa na nde trezege azwi loko atika na endule apesi ni yango bina file manga msu pe ezala nini azwi yango bina file pe ya kosola pe na ete ayembi yango manga msu ezala bongo oyo eza miziki ya Congo tozwaka babor na biloko bato zwaka bango bazwazwa babor nga bana nasala eloko no nazwa ngelo ya mutu te bana na nzembo abili na nzembo na osala no nazwa te so pe na embele orumba na ngai omona ke no nazwa ngelo ka mutu te voilà bande ko balandi na esa bino to sabongo na Hardy Caresse petit wera ou peut-être plaisir à partager les lelo toujours cité déjà Hardy news ya ba musicien ba kimi wera son eza pe na ndenge nini pour to boucler mission parce que comme on a complètement déjà na suka ba on a déjà signe na réalisation ma solo ngo ndenge nini banani ba kimi banani ba tikali na Londres pona magambo ya kokima bon eza vie ya mutu ngana okika ke makaba mutatikali place atikali ba bonne chance azande kona biso mutu na mutu yo sataka na batuti osataka na makaba te pona yo ke pe da ba son de bandi makaba akimi to akimi te makaba atikali akimi te matikali mutu na mutu azana okima na kotikala eza différent atikali tokoyoka ende ngana zela bango ne mukola koleka na télévision aluki aloba mabe moko boye ya wera après ngasko nde na bimi mais na moment oyo na loba mabe na ete to retenir que makaba akimité atikali na epona mamba vie na e ba bonne chance sika pe azali a continuer venir mais maison mère c'est Igwe de la Forêt papa n'exaucer na Gladi ba ko tikala ka yena kakol ya magushi ba osana bango musala tala ba soliste bazé belé na Congo Kinshasa na Paris kutu koloba te Afrique ba soliste bazé belé we razwa na ba soliste ba mindele na ba basi na ba ndenge nyonso donc tala voilà plaisir vraiment na bato balandi biso na habité ba programme na yo eza ndenge nini Hardy répétaka wapi tozo luka ba producteur lancer message moko e pa bato bazolanda biso pa linga pe la bonne musique bato pe bazana posa ko soutenir jeunesse artiste na bino yeyo Hardy oza devant caméra lancer message na yo et puis pesipe contact na yo na bato bazo ba ko la toucher pour que ba soutenir o eza bongo carrière na yo et puis talent ya musique na yo. Bon merci na rosenga kaka na ba mélomane nyonso o bolinga bonne musique o artiste na bino Hardy Caresse petit Weranson premier bord na ngai o na bwaki ya vie na ngai ngwana sko makambo ebandi kukse bandi o nyonso alinga zwa siki ya die tout puissant de la forêt sunga mwana abetika Hardy Caresse TV Olandiango na YouTube kuno beti Hardy Caresse TV romona siki ya place ezali soke na TikTok obeti Hardy Mujinga okuta siki ya zawana okene Instagram obeti Hardy Mujinga okuta siki ya zawana nazana posa ya ba soutien na bino bato balinga bonne musique na bika boza partout na monde bo soutenir ngai na papa na ngai Igwe de la Forêt
donc naza pena mwana o nazo laksa image na yo atana no keite po yo zana no makasi papa mais oyeba ke bana oyo bakotika laka pona ngai donc ba descendant na yo yo vraiment mwana na Hardy Caresse Petit wera papa soutenir ngai voilà naza na makoki ba clip te da na bimisi bo audio nazo luka moyen po na sala ba clip mais makoki ezate papa na exaucé na Gladi motema mama Sylvie Mampata ya Jonas Mbese frère Patrice Ngoyi Musoko ya Denis Koyi donc tina beleli libota na nga mobimba po na yebi vraiment bo soutenir ngai ba o pe ba linga musique bo soutenir ngai na numéro nazo pesa plus 243 80 69 53 191 plus 243 89 69 53 191 numéro na ngwana o tout alingi azwa ngai abe anga na numéro na po soutenir ngai makoki ezati nazo bundaka na makasi na nga producteur vraiment azate mais makambo eza na nzoto bande so numéro ya suka plus 243 89 69 53 191 na pesi mbote bongo na ya Axen Billy Kikuni son excellence na pesi mbote bongo na papa na ngai papa love donc papa love esika to sala makambo o na saut de mouton donc kala pete to banda ba rep ya show donc to banda ba rep ya show awa na flat nyembo saut de mouton a nyonso eza resto eza awa donc nyonso boroluka o na Paris soko yo kitika na njil ozwika taxi olobi boya ko kitisanga inde ti référence eza libulu manzengeli komi na ngaba libulu manzengele so komi na libulu manzengele o monaka flat nyembo saut de mouton eza wana place wapi pe kafu ezo banda kalate ba répertoire show papa na nga love na PCP ba mbote en tout cas na bo sanité ya dadi ya nzambe na Luanda ba mbote belé place ozali vraiment ba musicien bazo zela ba cadeau na la kaki bango Nantalia la patrona na kata Luanda na peso vraiment ba mbote belé Paxe Gelor Lutula Asbel Sedeko ya mokonzi Billy Kikuni na peso ba mbote belé siko zali na PCP maman exaucé na Gladi ba mbote belé na bosete Janine Dale mokonzi atisi na peso ba mbote belé Koko Antaliana bana nyonso ya ngaba makala partout dans le monde na pesi bino bambote na bo sanité gloire Kikita na Paris na pesi ope bambote belé. Voilà Hardy Caresse Petit wera et ça fait vraiment plaisir ya ko partager na yo émission à lelo pyramide culturelle. J'espère prochainement que vous allez tous wana pour nous soutenir yo événement na yo surtout nous sommes là vraiment pour t'accompagner donc vous allez wana pour nous soutenir yo afin que œuvre na yo misala na yo siki ya na eko ya sima et qu'il est toujours vraiment liboso j'espère numéro ya ngwana apesi grand journaliste pardon voilà masalanga mo azana États-Unis na bosanie ata moi eloko moko ka bien mibale masalanga Gibajo mobala mbinga Gibajo bambote belé yama ya magushi Boude na kati ya States na kati ya États-Unis merci voilà beau s'abonner pour nous soutenir chaîne Bino DKM Flash télévision et puis Bino ba mécène Bino bolinga la bonne musique boza de partout vraiment soki boche maboko na artiste na Bino et ko pesa vraiment eloko moko ya biedem mayemba die merci merci pour la réalisation merci na Bino nyo surtout vraiment bozala ko na kolanda ngai wa Bino Christian Tongo le tenant de la presse to kutani prochainement na numéro msusu ya pyramide culturelle nalingaka mama yemba kanga na bwa kaka pesa micro mama yemba lele papa bwaka micro mama yemba lele papa ale sikia ale sikia na Congo Brazza sikia